Ndeko mwana mama, yo oyolula bo kolongono ya nzoto. Et yo nde olingi yo vandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel. Maxi Bien-être. Produit à base de plantes naturelles. Restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzinga ya nzoto nanga, pona bo kolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Aimable internaute, merci de nous savoir encore exagérément sur votre média préféré, les www.congomillenium.com. Aujourd'hui, Congo Millenium, à travers son émission Qu'une réalité, vous présente encore une sale réalité. Oui, nous l'appelons sale réalité parce que cette réalité a apporté pas mal de dépravation de mœurs, pas mal de déviations. Il s'agit de la virginité chez la petite fille ou la fillette. Pourquoi nous parlons de la virginité chez la fillette ou la petite fille? C'est juste parce que nous avons constaté à Kinshasa, actuellement, il est devenu difficile de trouver une fille vierge. On se pose mille et une questions. Parfois, les réponses à ces questions restent anonymes. Mais nous allons balader le micro, nous allons passer le micro à la population. La population va nous dire ce qu'elle pense. Selon lui, c'est dit à quoi? Pourquoi les filles commencent ou soit connaissent leur premier rapport sexuel à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans? C'est dit à quoi? Suivons la réponse ou la réaction du public et nous allons revenir après pour la conclusion. Mbote ndeko. Mbote papa. To kutiope awa tuzolo bla ikambango ya bandeko na biso ya basi ambweto lo bayi perception na Kinshasa est-ce que bana basi ya vierge basalaka? Bon, bazali. Mais toujours comprendre était bazoko ba futé en radio. On a ba golinga. Toujours ba pété pour. Donc c'est comme si bana basi ya vierge basaka ko bazana C à 10 ans. Bon, bazana bango na C à 10 ans basa bana ya vierge bazana. Mais basa pe comme soupe à 10 ans mais abandi déjà golinga. Qu'est-ce que fait que na Kinshasa bana basi baba na makamba mibali na ba âge ba 10 ans 9 ans? Bon, en tout cas papa na roloba et na CP na makas parce que les londe ya boye mwana di msusu mwana msusu na ndaku soya misale zate donc mwana soki papa kokita kolinga libanda abima po azwa po ekoki bikisa yi po passer leki déjà na âge ya 10 ans mwana mosa bandi komilu kila lipa na kwa ezali pena tozo mona ngo po passer leki d'être biso que bana basi ko dezo bana bana pe à 13 ans 10 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 16 ans babota déjà na 11 ans 12 ans mwana mosa zeje na mwana na bon bazali na moni yango déjà nga na moni déjà ozake mwana 12 ans na mwana ya bébé mais mutu pa chezemi azate akenda na ye akimi na ye po mwana muke ayebe logote ezolo belo nini komona ke bana basi na Kinshasa ba komo beba na âge 9 ans. Bon wana pena en tout cas solution eza l'état mtako so yango po biso tozo bana na ndaku okomona ke ndeti ngai nazana baleki na bapara baza musala bapara bien ezate biso ba yape misala ezate mais na tango ngana kokiti leka koko singa so azuite singa kaka kibuka tali banda po koko zopo ya koko kisalia contre nzoto eza bongo bongo omona wapi mobala pesa ke amona enzoto ezalaka te bon okolinga mwasi avayo pesa epe fa pesa lesa mpunda leso eza pena bongo conseil no pesa na maboti to bana oyo baza komitika ko bebisa baboko ina bongo na ba âge ba neva 10 ans. Bon conseil ka onga na opesa donc na ndeti ba parents baza na ndako bango ka ba ko se protéger bana na bango mais bapara msusu pe batika bana disposer ka ya bongo en divagation akokipe na ete akobima koya kotuna mwana te ozalaki ndenge nini otikalaki ndenge nini yango mona ke bana donc baposa bapapa bakokisa baposa bana te msusu akoza na besoin kotanga mais possibilité akotangisa mwana eza te donc omoni ke mwana osala mobulu mais soki totali eza pena foti pe ya bana te eza foti nde ya mboka na biso selo faso Kongo etambola tonyokama pena
Amis internautes, vous avez entendu l'avis de notre camarade. Oui, il a dit ce qu'il a pensé. Il a parlé d'une réalité qui se passe à Kimbantiek, parce que je dois vous signaler que nous nous retrouvons dans la commune de Kimbantiek, vers le quartier Biela. Et pourquoi nous avons choisi Biela? Oui, c'est l'un des quartiers plutôt de la ville-province de Kinshasa. Nous allons encore passer le micro à notre frère qui est là. Il arrive. Il va encore nous parler, nous présenter plutôt son point de vue en tant que jeune, en tant qu'éducateur. On ne sait pas s'il est par Rambo Tendeko, Oza Moboti, na Moboti, Oza na Bana Boni, na Bana 4. Question curiosité avant tout nous mituna mususu yo bandaki makamba basi na âge nini? Bon, na banda makamba basi na âge à 20 ans. Pourquoi retard makasi bongo? Bon, talaki possibilité de zalaka nango. Bon, tali âge on a komai nango yango esengaki na position wana na sale lango. Ezolo bela oni ni tango zomona lelo na Kinshasa bana mibali to bana bana mibali omona mwana mobali ya 12 ans 13 ans 14 ans lingi suko sakana mabelete akomo pona lisano mususu bana sikoyo balingi oya mibali sikoyo bana mibali balingi suko sakana mabelete po azotala ba âge akomi nango et comme osenga kaka azala soin po bana osala ba vantine ba balingi osala bana. Une autre question de curiosité, est-ce que na Kinshasa lelo bana basi à vierge bazala kaka? Bon, bana basi à vierge bazali mais ya mingi susute. Ya pona nini? Tala kindumba ikomi trop. Bayana bango ya basi bazo sala na miss na bango. Allez, bango pe ba sala nini? Balingi so banga biso ba parate. Omona wango ndenge nini ntango zomona mwana mwasi ya 9 ans sa bandi makamba mibali pe akomi jogo koleka na bato basa na 25 ans. Mwana na bano basi ya 9 ans na bakomo sala makambo wana po bazo tala lelo soka misali ya basokoli ya kamata lati mo elamba azotala na ndaku pasi yali ko banda tongo msusu eloko kolie ezalite. Allez, ezo senga epo asala makambo ndenge wana po ala tabia po aluka moyeni abima. Yo en tant que Moboti, omonaka s'il faut ko banda ko condamner, okoki ko banda ko condamner banane, est-ce que bana bazana tort, baboti bazana tort, toto rezouta na mboka? Bon, tort na rezouta na mboka. Na ndenge nini? Pour possibilité zalité, misali zalité, de position malamu zate, de tort na rezouta na mboka. Conseil nino koyi kopesa na bandeko na biso basi ko mona mwana zana na 11 ans 12 ans mais na bana tout ça conseil nino kopesa na bato yo surtout bana na biso mike baso banda makambo mibali avant l'âge. Wana zaka ka position ya likambo l'état nde il faut une solution pour misala ezalité yango tozolo ba misala ezalité bana yango bazo sala ba makambo na po otala boyeni na tongo mwana wa mwasi azana 11 ans ko bada tongo azomona elo moko te. Bon, à mon amutu, à Rolingani, à Sanini. À Malibana, Mutapé, c'est à moi 500 là, on a un arbre, je peux tata Moloba, et Zate. Pour le relier Zate, allez. Allez, moi, on salani. Batiezemi. Ok, en tout cas, il y a beaucoup à dire. Nous savons que là où nous sommes, il y a pas mal de parents, de responsables, de jeunes. Ils vont encore nous faire connaître leur point de vue sur l'éducation de la jeune fille actuellement à Kinshasa. Nous nous posons la question de savoir pourquoi ce dernier temps, nos fillettes de 9 ans, 10 ans, 11 ans commencent déjà à connaître le rapport sexuel. Faisons les pas et nous allons les découvrir. Ami aussi est là, il a quelque chose ya kobakisa par rapport Mbote Ndeko. Mbote. Yo posa Moboti. Na Moboti te naza célibataire. Nani Moboti na ote pona nini? Bon, nga moko na lingi parce que ba condition ya mboka. Est-ce que na Kinshasa bana basi ya vierge bazalaka? Bon, bana basi ya vierge bazali ebele. Ezolo bela oni ni komona na Kinshasa bana basi na âge ya 9 à 10 ans abandi déjà makambo mibali. Bon, babilo msuna koloba so moni bana ya 8 à 9 ans bandi bobulu parce que ezana no akadima na ya baboti position na ya palais. Vous comprenez? Neti na miel na biso na dozana na Kimbantiek ku ezana nte ma ezate dongi molili makambo esala ma ebele ya mabe. Bana ya mike
okala msu 12 13 aza deya na mobali mpona nini batinel molili fort ndako esila te bakuzu batinel ntina bama ya se babolingo ko ya nzela ntina bama ya ntsanga donc éducation eza kote opena eza pourri epola kote lepari ozoleka na buto okuta bana balali okanisa bango banioka nzoka banioka te bato banioka te bana mike omona kaka mwana moke boye ozomoni mwana moke donc afongwama déjà ayebi déjà mobali avant l'âge mpona nini kolata mabe à partir de mibali nde batiraka neti na milie na biso oyo ebele ya bana bazaza bazemi misusu mpe babotabota mpona nini condition mpena eza te conseil nini yo okopesa na bana basi wana ya mike bana to baleki na biso oyo bazobebisa vi na bango na makambo ya mibali avant l'âge? Bon, conseil na opesa en tout cas bajeune fille oyo baza na bandako ya papa na mama dofo badike mwana bango batala nini façon ndenge nini azolata mpona abima libanda ye mpo ndenge akotina mwana oyo eza ya mabe neti mosu akolata ne logique aotambola bien mais eza mosu alati atire jide mwa mokosila misu kola so tension ni mpo ya bana mibali boviolaka a partir ya bana mike donc milie ekeseni par rapport abimi koleka moto ya 25 ala misu 30 ans ayebi da mibali avant mpona nini condition éducation ya palin eza te bon nakondane mboka te éducation eutaka na ndako papa soki azalaki mobulu mwana mpe ala mobulu mama soki azalaki mobulu mwana mpe ala mobulu conseil opesaka mpona bajeune fille ya lelo biso mibali moto aza na mate na ndenge na ye alata bien abongisa lobilobi mpe azala motu conseil nanga nakopesaka yango wana. Ok, merci. Selon son avis, l'éducation est d'abord quelque chose de la famille, de la maison. L'éducation de base, c'est celle qui compte. Nous continuons les pas et Batouba Kotel Saba pour les continue toujours ndeko place alia wazala mo makanisi ya kopesa mbote ndeko mbote ndeko na ngai. Ok ndeko ozali moboti na bana na ngai nazali ozala bana boni bana seti na minito bana mukolo bakufi. Ok, est-ce que na Kinshasa bana basi ya vierge bazalaka kaka? Bazalaka te ba te mokili ndezo senga alo ndeko mokili ndezo senga bana ba vierge bate batunde ba osala makambo wana ya bango po ndizo sala bana mike balekili mikolo na ba ide nini ba ide ndezalaka ngana pekisi mwana petit keba na se wana se na biso kifuta tozaka na mantsanga na butu kotelema na se na se et puis na lo babuyi na pekisi na no bino bakonzi pe bolandela biso makambo oyo na bana mike baleka na se ya mantsanga bango babotaka na base ya mai basalaka makambo nde bango nde bazalaka bazwi bazobeta Nintendo mitendo te eza eloko basakana na bango na manzanza te eza nde baokangana mwasi na moba soto tuni mwasi mbali basalani yango eza nde bo conseil nini opesa bana wana? Bon ngai nalobi mpena conseil na opesa bana wana merci oui. Conseil na opesa mpona bana wana ngabi te biso nga na vandi na basi na nga mibale na age na nga oyo nga na 79 de age zame basi mibale bana nga bazali natangisa bana napela mbi awa apesa ngambo natanga mblambi azombungu na ngai. Ok, merci, vous avez suivi son point de vue. Nous allons continuer et surtout maman baza maman sur hôtel ça va point de vue na bango toyeba bango balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. To kapé ba maman makanisi na bango. Une femme c'est éduquer toute une nation. Notre maman est là, mbote maman. Mbote papa. Ozana bana boni. Nazana bana 5. Ya basine ya mibali. Mibali 4 mois simora. Question ya curiosité, maman na biso mobali ne ya liboso ayebaka ina âge nini? Na 20 ans. Na 20 ans, tu retard makasi bongo po ani na Kinshasa. Na ebite. Ezolobela o nini lelo génération ya lelo, est-ce que bana basi pe ya vierge bazalaka kaka? Bazal soute. Pona nini?
na neti na koloba ndeni ndeti mwana mosusu omona so oza na télévision na ndako ovanda otala télévision kozanga courant omona butu wana kesakana akutele baninga na mibala ya mike basangani na nzoto. Est-ce que ozomona rango normal komona ke bana basi na Kinshasa bazo bana makama mibali na âge ya 9 ans? Et normal te. Parce qu'on a nyonso wana elobelaka onima. Esalanga passe elobelanga vebele esalanga passe. S'il faut condamner na nyonso ezosalema okokondamne baparent okokondamne mboka to okokondamne kaka société to quartier omwana azokolela. Na okondamne baboti mpo na baboti te mpo na nini na nde tozali molili so courant ezalaki nyonso elingi okomela biso te. C'est comme si bana bazo profiter mingi na molili. Molili bandako esila te mwana okende era so azalaki courant ezalaki akokota ndako ota télévision kokozanga courant mwana butu na bima kute pe na moninga na mbali bakota ndako ekufa. Quelque part balobi ba parents bozana faute parce que bosombela bana ba jouer te bana ba komo luka ba jouer na bango moko. Ba jouer za nango ba jouer zali. To somba ba jouer. Mais si réellement mona zaki na ba jouer na ndako comment ko ke luka jouer na si ya maya ntanga. Bana oka na comprendre boso za nini elinge komela bi. Bo bana ba sala. Neti ko tena ko pesa mwana ko pete ya mwana akoti na ndako akozwa kaya zotanga mototanga kaya otala susu télévision mwana kozala ba mwana nini. Ok, merci. Papa, si point de vue naïe, toujours qui est malembe, pour tout qui est boucler élément na biso lelo. Nous allons continuer avec quelques interviews puis nous allons mettre un point final. Ok, nous continuons toujours avec ma maman, bazapi na makanisi parce que bangonde ba éducaka, bangonde ba simba penza éducation puis encadrement ya bana mbote maman. Mbote papa. Oza maman moboti. Engeka. Oza na bana boni. Bana mibale. Maman ezolo bela onini komona lelo bana na biso basi ko banda makama mibali avant l'âge komona mwana za na 9 ans mais butu komona ka bango na maya nsanga na banda ko silate za foti ya baboti foti ya l'état to ya quartier o bana bazokolela. Bon eza pe millier o bana bakole bazokolela makam susu ka entourage mais ngana ebike na 1921 papa Simon Kimbang na mboka mbanda sanda na ba Congo akendaka deko eka bimi achaka maboko la mutu batu bazalaki na eba bimbuta muntu pola nyoche maboko la mutu boy alobi na bango pe Jésus Christ alakisi ngai ndenge nini tango eke ya bana bakoyokela susu baboti te yango na likambo ngana ngai na loba eza pe ba prophétie moko o eza ke komama na Bible yango pe zomona. Est-ce que selon yo zomona ki za possible to moyen zali to telemililo kwango bana bazonga na nzela? Eza malamu vraiment to telemilongo na nzela ba prière. En tout cas to senga pa nzambe alongola molimo ane kotikati na bana biso bana miso bazonga normal batanga ba classe venir à lobby. Quelque part batu balobi faute ezaka kaka ya bana boti biso baboti toujours encadré malamu te balobi kosombela mwana ozosombela mwana ba jouer ya kosakana te yango sala ke mwana komi ko luka ba jouer na ye na ndenge na ye. En tout cas ça peut bongo mais omoni moboti akobota mwana ba obatinda bana kindumba baza mais misusu pe baza souci bana na bango ke bazala bien na vie ba cadre bango bien mais bana kaka ndenge bazo tambola et puis là ba télévision ba danse ba nini le mambo belé o bana bazo mona yango moni pe bana bazo beba mingi. Conseil nini opesa? Conseil ngana pesi ba mama na ba tata en tout cas tous les mingi na nzama mabondeli pona bana na biso nzamba sunga bango bazwa kimia. Merci maman, tomoni pe mama za pene ye paza na makambo ya kobakisa. Mama za moboti? Aza moboti. Ezolobela onini komona bana na biso ya basi lelo ya mike ko bandaka makamba mibali avant l'âge. Ezosala ndenge nini esengo lokumu to nini? Papa ezosala biso pasi potang biso tokolaki ezalaki boete o tokomona ngo ekomi étrange esengeli te biso na âge wana tozali ko to même ata na âge même à 12 à 13 ans moni mwa mbala azobenga boy ko kima mbangu mais na tango oyo eza susu bongo te eza esengo te papa. Est-ce que yo s'il faut condamner o pesa foti na l'état foti na bino baboti to foti na environnement bana bazokola? Mboto koki koloba biso nyonso misatu na ba para na l'état na bisika bana bazokolela biso nyonso tozaka na fausse. Conseil nini kopesa na bano ba komitika ka na pratique sexuelle avant l'âge? Mbo conseil na kopesa bango bana baye ba ko garder po wana makambo wana yango ndezo bebisela bango avenir et kokoma temps ozwi libala na yo moye obota okobota lisusu te okomi ko kanga soit maman ndoki soit papa ndoki ou bien tata mwasi ndoki obaza innocent na makambo wana.
Ok, merci. Qui commence bien, finit bien. Nous voici maintenant à la fin de cette émission qu'une réalité, comme il s'agit du phénomène virginité ou la connaissance avant l'âge des relations sexuelles comme nous les vivons ici à Kinshasa, c'est chez nous. Jadis, c'était une grande honneur de marier sa fille tout en étant vierge. C'est ce qui faisait que dans l'ancien temps, dans la tradition, on remettait des bouts à la maman, à la fille, l'époux, fille. Mais actuellement, il est devenu rare de trouver une fille vierge à Kinshasa. Oui, parce que nos filles connaissent les relations sexuelles avant l'âge. Dans tout cela, que pouvons-nous dire? Nous pensons que la responsabilité est partagée. D'une part, la responsabilité est ramenée vers le parent, oui, parce que l'éducation commence au niveau de la maison. Le dialogue familial tellement important. Une fois échappé à ces dialogues familiales, une fois échappé aux causeries familiales, les enfants ne se retrouvent plus dans la société. Moi, je pense que s'il y a des personnes à qui poser des questions, s'il y a des personnes à qui aller chercher conseil, ce sont d'abord les parents. Mais quand le parent n'échange pas avec les enfants, quand les parents ne donnent pas accès au dialogue, aux communications familiales, déjà ça, c'est le début d'un grand échec. La deuxième responsabilité va dans l'environnement où nous élevons nos enfants. Parfois, l'environnement ne nous offre pas l'occasion de bien éduquer nos enfants. Nous pouvons nous retrouver comme c'est le cas de Kimpantek ici au quartier Biela, où il est devenu coutumier de voir les petites filles se chercher à manger. Une fillette de 9 ans qui se lève le matin, tôt le matin, elle ne sait pas quoi faire, où trouver son pain, où trouver son chikwang. Et puis, elle n'a pas autrement à faire. Elle n'a qu'à chercher chez un yaya du quartier. Le yaya du quartier n'est pas gentil. Il ira plus loin jusqu'à lui proposer des relations sexuelles. Et la deuxième responsabilité revient à l'État sur l'éducation nationale. Nous pensons que l'État doit mettre en place des structures bien appropriées pour assurer l'avenir de nos enfants. Il ne s'agit pas seulement de la jeune fille, oui. Il s'agit aussi du jeune garçon parce que les deux sont appelés demain à devenir grands et surtout à rassurer et à assurer l'avenir du pays. Vous qui vous laissez, vous qui êtes plus plongé dans ces pratiques, un seul conseil à vous donner: préservez votre virginité, préservez votre chasteté, car c'est ce qui fera de vous demain une personne utile dans la société. Grand merci à l'équipe technique des Congo Millennium. Là, je salue Olivier Dividi, dit les chocolats chauds qui étaient derrière la caméra, et je n'oublierai pas mon boss. Il s'agit de l'homme du Millennium, le boss fantôme. Grand coucou à toi. Mais vous qui aimez Congo Millennium, mais vous qui aimez qu'une réalité, nous vous demandons une seule chose: si réellement vous nous aimez, si réellement vous avez les soucis de nous soutenir, de nous appuyer, oui, faites un petit geste, allez dans nos vidéos, cliquez sur l'abonnement, abonnez-vous dans notre site, vous aurez droit à toutes nos émissions gratuitement, sans payer un euro. Faites cela pour l'amour des Congo Millennium. Grand merci, grand coucou à celui qu'on appelle le vieux désiré Kiangebeni, l'Irlandais le plus célèbre. Au micro, c'était votre bel serviteur Bello Belkam. Quant à moi, nous mettons boucle à cette émission et nous nous retrouvons au prochain numéro. Bye bye.